Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre yango. 5 minutes, il y a l'élo Ndengi Boyebi que actualité est toujours politique parce que politique est comme na ba polémique net match ya football net théâtre mais politique ezali eloko basakana na yango te politique mutekumbela kama kambunyo surtout politique soki ezali malamu mboke ke malamu soki politique eza malamu te eloko moko ekosala mate donc polémique ya politique basakana na politique te parce que politique batu bakufaka na yango politique ezali jeté politique kweyo tikali donc na politique balelaka te. Donc 5 minutes à l'élo avant d'aborder le sujet nabiso ya l'élo nazali ko banda po na ko souhaiter vraiment bon et joyeux anniversaire na Eugène Lutula oyo azali le grand réalisateur ya télé oyo basalaka fier na mboka oyo poto depuis Congo bazalaki ko sala na télé ba ye awa bazali ko continuer ka musala wana donc Eugène Lutula azali jeune frère nanga oyo penza na préféré ki lelo na pesa ye ba bon et joyeux anniversaire parce que tukutana ki na ye dernièrement na arrivé à président de la République kuna na Belgique na mona ki musala na ye ndeka azali ko sala na ki professionnalisme ya makasi et puis j'espère que awa pe na Paris na ndimité que arozalate akozala awa pona ko couvrir arrivé à président de la République, na séjour à président de la République en France. Donc une fois de plus, Eugène Lutula, bon et joyeux anniversaire. Donc Kolo Abatelayo parce que tous allez vraiment na besoin na yo. Donc ndengi boyebi kaka actualité ndenge ningana ki polémique koti na ba réseaux sociaux. Donc comme vous pouvez vous en douter, comme il faut s'y attendre, na ko jamais koti kayango kaka boyebi ke li passa ce qu'il faut li passa donc Jeannette Kabila donc Jeannette Kanambe li passa ya Kanambe donc ba witaki ko choisir yé ko élire yé kuna na parlement comme étant présidente ya commission ya sécurité na niveau ya parlement. Peuple congolais na ningina ebisabino na ebité soki eloko nini ekomi ko lekana mutu na biso peuple congolais to komi ko banga na makambo o to ko banga te. Et Tigali Moukie, na chef à quartier, à le président de la République, na pouvoir. Bah comme ah bati, ndekwa Kanambe, oh bati, mutape perde, donc Broukoumès, ou bien chef à quartier, à Kanambe, ndengeni ni boye, donc Félix Azan a danger. Ah, donc boyo kanan no boyo kanga malamu, bo fongola matoy nabino, au moins 5 minutes, ezali cours, il y a éducation civique parce que Congolais a commis incivique. Na lingina yepsabino, au moins ba institution na parlement, Sénat. Primature et le binonio sotu biloko nyo sotu wana bazali ko dépendre na président de la République. Mukonzi na bango ezali président de la République. Ezali mutu mususu te. Donc ezala Sénat, ezala parlement. Bango nyo sotu bazali en dessous il y a président de la République. Bazali au-dessus il y a président de la République te. Donc président de la République azana pouvoir makasi. Yangwana constitution est tangamike na 1 an président de la République akoko tia makambutu à 0 à dissoudre l'Assemblée makambutu et zongi na 0. Donc tout tika ko polémique na lingi na ebsabino po ba musu bazo kansa makambo o eza liseki. Batu musu bazo vanda banda ko na ba mo likamoko ye ya politique tellement que ba moni penza que avec président na biso oyo tozali ko kende mboka na biso tozali ko kende bien. Au mona mutu musu akolia te. Au mona mutu musu so akoti souci à leli na lingi na tiela bino po bo mona ezali jeté po ba musu bazo kansa ngo ezali seki nazali ko tiela bino bolanda bino moko audio ya mama moko a tindelingai parce que batindelanga audio ba makambe bele soki makambo ekoyi il faut batu nanga ba yebi que 5 minutes avec César Ngadi ngai na lobara bo solo et puis na lobara avec émotion te boyoka mama o tango kaka ayoki kaka que présidente ya commission na côté à sécurité na parlement
ezali Jeannette Kabila ndenge bato bakoma ko polémique ezali boye makambo na bango babandoko sala et comme Simba donc Félix Tshisekedi akosuka mabe bona boyo ka mama oyo atikelinga audio azali ko lele pesinga pasi na mawa na motema na lingi na partager ngo na bino. C'est très gros makambo ndenge wana siko batie siko beaucoup de siko to kende wa tout pelanga yaseza todo kende wa bina mboga oyo ba ko cha Jeannette Kabila akoba abandolanila makamba Félix nyoso to ba ba soda ba ko ba étranger ba ko ta wana te cha minde po ba ko sala makamba ya ko déranger ba ko benga na bango kuna bazi ba voter wana ki ya zala soki chef na bango peut-être que zala ndengo wana mbuko ngo boto ke ne tiopi yango ya César ti wapi ya César tala na mbebiso na tindelo yango wana tsambena ba Congolais ba na parlement ba sala nini ya César vraiment bakongole bana parler ba osala nini yango ya César bakamba bonde nini bino moko boito landa po bomona pasi nini peuple congolais azali na yango parce que peuple congolais a komi komona penza ici est komi favorable Njela ezali ko kende polele bazomona ke oyo Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala déjà na 9 mois oyo donc ezali ko tout jeter donc balingi distraction et comme ko sala batu sugi ba molika moko boy batu ba komi kolela bino mo boki mama wana ndeng a leli atindelinga message azoko wakutu lobate azali ko lela po bomona ke pasi ndenge ezali ko sala bat na motema na lingi susu na zongela lelo soki bati Jeannette soki Kanambe soki Kabila nini est-ce que akosala nini ezali commission est-ce que boyebi na le président ya commission bien président ya commission na parlement ya commission moko boye elakisi musala nezani donc ti lelo bokoyo obanga tango président moko ya commission finance aza na parlement bokoloba bambongo ekozala su te ye mutu azodesine mpo na bambongo donc Jeannette Kabila akodeside eloko moko te mpo na sécurité ya mboka na biso ezali commission moko basalaka donc neti parti na bango ezali majoritaire donc baza na bacommission na bango moko basali mais avant na commission est-ce qu'azaye moko est-ce que azali ye moko na commission présente ezali neti commission ezali neti bureau moko bo ba préparaka ba dossier avant et kende na parlement bango nde bako étudier yango et puis ezalaka eloko moko collégial ezali te ke mutu moko avandi azui décider donc ye aza présidente ya commission de sécurité donc ye ako décider siko na makambo nyonso tout ya mboka na biso. Mais non, mais c'est à niveau parlement. Bon, c'est ce qui est, bon, c'est ministre, Moussala Nene, bon, c'est président de la République, Moutou a très à ma camion surtout. Moussala Naenine. Mais peuple congolais, tous en calme. Tout ce qui ko paniqué dans ma cambo moreza. Donc, c'est quoi, famille, ya Kabila, ya Kanambe, on a ce cas, et sali likambo. Et comme kaka, tala, likambo salamibo. Mais pourquoi, ya ngona ngana zako lobaka, ke ma cambo nyo aussi là. Il faut Kanambe azwaka ma solo na mbutu pe na dikosi abu pia na batu na ye na famille na ye bazolo basu lokomote parce que bati mutu na commission na bango kuna ya parlement parce que bazali majoritaire bati sikoyo na lo bongo ye kutu elo ni kutu akosa ye mayele ni nango azali nango akosala komi bo ya boni ba stratégie na bango basala ke peuple congolais to tika émotion to tika ko paniquer na makambo to ko paniquer te ba commission wana ezalaka partout même on a poto ba parlement après alors mon commission ya finance commission sécurité mais c'est que Jeannette Kabila donc hier mutazo décidé makamutu mais pourquoi et puis en tout cas ba journaliste à N soka les kambe bimi bazala sur actualité te bazila ka ba actualité moko bo alepo ba déformer ango ba tia pasi na bana mboka oyo bazali ko mona penza que non mboka na biso ezali ko kende bien. Donc na tsheli bino bolandi bino mo mama wana ndenga za kolela donc ali ko to comprendre alandi no ba donc y en a battu belé sur likambe bimi bazela 5 minutes avec César Ngadi le grand prêtre tout le monde est d'accord ce que a lobby a pesa kabatu esprit mitema bato kitaka yango no monde ce qui actualité bimi nga na kendaka na ngombango te émotion na analyser na bengi ba téléphone na bengi ba coup de fil na ngai place na zoka ba renseignement na étudier ndenge nini ezalaka donc banga te likambo ko banga ezate Jeannette à la présidente ce qui ya commission de sécurité ce qui nini bon siko ekosala bisoni et puis akosala ka iloko te et puis azali ye moko te na commission ezali pour na ko préparer ba dossier oyo avant ezala soumis na kati ya parlement bango ba vandela kango ezali commission moko bo ezali ba décision moko bango ba décision bango ba zo préparer ba dossier oyo ba soumettre ngo na parlement
Et c'est les communes qui bâti présidente. Et tali bango so bâti présidente parce que donc tali bango bazo mon année il fallait bâtir comme le komoko. Mais boyé ba qui a ko sala le côté boyé ba Sénat, Parlement, mon continent yango ezali Félix Antoine Tshisekedi. L'institution wana nyoso tout ezali na c'est ya président de la République. Quand ça que président de la République azali na pouvoir mon côté. Donc yako na zob sabine tikel mukie bozobanga bourgmestre, bozobanga ba chef à quartier que chef à quartier moko bati ekuna azali ndekwa Kanambe président Félix Tshisekedi. Donc ezali eloko moko ya kochaka kate biloko mususu il faut bocha ngo kate. Parce que bozo tia batumi tema pasi bozo faire paniquer batpo batumuso moni congolais n'est pas bino doza trop émotionnel donc likamka yemba la moko na yepsi bino moni mama wana za kolela amoni que donc likamusu nini mais ezali nango eloko akobanga te ezali na niveau parlement ba commission ezala rappel na ba place belé donc ba commission ezala ba entreprise pe ba commission ezali na ba place pe ezali belé donc étiquette pe mukibo banga atana noté de ville pe bazal ba ministre na ba on baza pe na makambo na ba et belé pourquoi congolais to komibo na lingi na récapituler le sous bozala ya ko banga te Jeannette soki Kabila soki Kanambe wana akominini etali biso na eloko moko te akosala pe eloko moko te bozala ko banga te zali commission moko bazalaka 5 ou 6 bazali bazoko préparer ba dossier oyo bako soumettre na kati ya parlement pour attendre ya eza déjà traité balagisi eza neti donc yo ngo beta discours bien net na bureau ozana ba conseiller donc ngolo ba makaba finance conseiller finance a rebonkselo dossier donc secrétaire a betita ngoye pa na yo eza déjà produit fini yo tikali kaka au vérifier mais eloko nini na président ya comme ça je suis sûr et certain que ezalaki nango Jeannette Kabila te na kansi bongolo belango te est-ce ba commission na kati ba commission na ba parlement bandika siko bon commission ya kala o azaki na sécurité bien na finance est-ce que bon lobela ki on poka batenka combo ya Jeannette Kael polémique bo tika biloko wana président de la République azali kolo ya batunyo surtout et puis Jeannette Kabila wana akosala pe loko moko te oyo et ko déstabiliser mboka na biso donc vraiment boza na bino na pèsement na oyo nyo surtout boyoki ezali na tina te soki likambo ezali. Donc, boye baké 5 minutes avec ces angadi, toko lobele yango pe to kebisi, mais boye baké président de la République, azana contrôle ba makambo surtout wana. Na lingela la sabino po bomona ke état de droit, ezali ko sala démocratie, ezali ko sala na mboka na biso depuis président de la République na biso, akomi na pouvoir, malembe makambo ekozala. Nyo surtout clair ekozala malembe nyo surtout ekobonga. Bomona ki policier oyo asa zarda ki akanisa ki azali policier tango Kanambe azalaka Mexico yo président de la République alobaki masasi ba balle réelle na ba manifestation na ba nini ekoki ko beta makate oyo akomeka ye moko azwa mokano na ye bomoni sentence yoto koya policier oyo tiraki wewa donc mutu ya ba moto oyo ba memara biso na Kisasa wana oyo tiraki ye oyo akufaki donc lelo policier wana ba condamné à mort donc policier wana donc même si ezali justice militaire mais ezali na mboka na biso policier wana ba condamné à mort donc policier wana ba robomé parce que ezali na droit à tirer civil akufate po bomona kaka nakanisi na l'air kala bato bayebi policier wana pa bino bolingi tolo baka makambo bekolo policier wana azali muluba bomoni ke ba condamné bino bokanisi pena na l'air ya présent Mobutu donc Mongwanda sali ndengwana bango condamné à mort ingogo le kaka ndengwana nazali ko lakisa bino moko bolanda na ba image ndenge ba kataki sentence ya policier wana na justice militaire bolanda bino moko na bilili. La sentence est tombée. Jean Bosco Kalambaï Kayembe, âgé de 22 ans, prévenu policier APJ de l'unité Groupe Mobile d'Intervention GEMIM, surnommé Oudjana, est condamné à la peine de mort. Et il devra verser la somme de 100 000 $ américains comme dommage-intérêt pour le préjudice irréparable causé à l'endroit de la victime pour avoir donné la mort à Augustin Bambou Pinda,
un motocycliste appelé Wewa, âgé de 22 ans. Assassinat survenu lundi 28 octobre 2019 au croisement des avenues Kasavubu et Kabinda dans la commune de Kinshasa. Les faits mis à sa charge pour infraction de meurtre ont été réellement établis par la justice militaire du tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe. Instruction de l'affaire des procédures de flagrance dans une audience foraine dirigée par le capitaine juge magistrat militaire Eoumé Freddy. Disant droit, le tribunal dit non établi. En fait, comme en droit, l'infraction de meurtre mise à charge du premier Ilunga Bwamba innocent. Le déclare non coupable. En conséquence, l'en acquitte de toute fin de poursuites judiciaires. S'agissant du prévenu Kalambai Kayembe Jean Bosco, le tribunal dit établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre mise à sa charge, le déclare coupable. En conséquence, le condamne à la peine de mort pour meurtre, les frais d'instance à charge du trésor public. Confirme sa détention. Son coaccusé, Innocent Ilunga Bwabwa, âgé de 20 ans, lui a été acquitté pour n'avoir pas participé à ces crimes. Cette audience foraine en procédure de flagrance a duré 2 jours, soit le 30 et 31 octobre 2019. Le procès a été tenu en plein air sur l'esplanade du boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu en face du stade de Martyrs. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur à tout coupable. Jean Bosco Kalambai Kayembe est encore vivant, acheminé en prison. C'est ça, sa nouvelle demeure, pour toujours, jusqu'à sa mort. Donc, binomo bito landa pour monake président de la République soka lobby likamu ya mto salama donc mutu azo sala marche azo refa dike ba droit na yeza la ndenge nini jamais bokokiko betaye ba balle réelle ndenge bandoko salama na l'air ya kanambe makambwane ko salama soute soldat oyo akosazarde bomoni exemple yango wana e pesami donc soldat wana akei na boloko après bako Bomaye donc azali condamné à mort, azali choc mais yepé abomi mutu donc azali kutu jeté parce que na yepsibino na l'air akala na l'air mungwando bien na sali kambo e kolika kaka ndengona na lingi na yebsibino po bino boyebi que 5 minutes télé melaki makambo oyo ya tribalisme na kwa jamais kotika yango ekitika moke mais nazali ko yebsibino parce que boyebake ba Congo bazwa pouvoir na Kasavubu Bangala bazwa pouvoir na Mobutu Basoyeli bazwa pouvoir na musée. Moulou bazwa nano pouvoir te. Moulou basoufa papa Tshisekedi soufa bazwa pouvoir te. Bon là moussoupe komona ke moulou ba mutoyo bongsamboka. Ndek toza ko loba bo moulou ba mutoyo bongsamboka. Botala eloko mo seplis ngai na linga na partager na bino donc porte-parole ya JB Mpiana papa chéri donc à lobby makambo o ba luba basala na mboka na biso po ba misusu o muluba ngana epseki bino ba luba tato zaka na poto ba luba o batanga ba classe ba luba mayel parce to timing muluba za mayel so to tane États-Unis na ba Canada o bona ba luba batanga chic ba to ba zobo ba yoksaka biso zoba ekolo yoksaka biso zoba na kati ya monde tie boyebi yango na ko tanga ba kombote bolanda bino moko oyo porte-parole JB Mpiana à lobby concernant baluba na kanisi à lobby makamba solo yango na tieli bino yango to partager na bino bolanda bino moko pangi plus pangi gali pangi bango pata sel makasi na mokilio eza na ko tribalisme teza baluba omona kadina la besoin mbongo malula muluba mutasali musique tel comme le musique de beta grand kale Jeff kabasele chamala muluba omona mutamati musique folklorique le mibali ngeleka muluba Omona tchala mwana, maman tchala mwana, mtazamazini mziki na basi na monde te. Muluba. Omona jeune oyo apesi biso tout pour ça to ko papa to ko 1000 francs to ko madaje to la tarabie to la mbongo. Papa chéri, Muluba. Omona première basketteur qui na NBA. Ake asomiti aseli bafuta mine na mboko. Muto bodi kebe. Muluba. Premier pilote aviateur à Liboso na Congo en matière de C10. Pilote Ilunga. Muluba. Omona vice champion du monde ya boss Belgique à Bujika. Muluba. Au moins la musique est la grande calée Muluba et ceux qui ont moins la musique la musique n'est pas le bébé Chanda Muluba. Au moins la naï mutumu la Chanda FB na calme galagete Muluba. Quand la compliquée pela Chanda début Muluba. Premier gagner magasin na paya que n'a le pas la mondiale.
Kazadi Moulouba au moins la première ça va moko docteur Malou Moulouba ce qu'on fait comme ça donc il n'a pas de fait la ditunga parce ditunga opposant à ma classe n'a pas été à Koufi à s'opposer même les bémazons à Koundete veut tu sais que Moulouba ce qu'on fait là ça va Moulouba vous savez la même balance Moulouba comme on a Moulouba bon je pas c'est Moulouba mais Moulouba on est pas fait fiction la paye ça va mon boulot Bino mo bolandi Balouba basala ebele mais bazwa na pouvoir te sikoyo to tika bango ba travailler moulu bazui pouvoir ba sepelate il faut ba sepela donc tokolo ba président Kasavu ba umela gite tokolo longola ye Mobutu a umela bo mona mboka na biso nde koma muzepe a umela te tozwa susu kanambe oyo donc a umeli donc so tolobi ba 50 ans et kaka bo mboka na biso ya avancé te total sikoyo avec Félix Antoine Tshisekedi moi na papa Tshisekedi ndenge makambu oyo ndenge kokende donc vraiment totika ndeko na biso asala musana lingi na kusabino message moko et touchaki nga makasi donc ezali message moko ezali destiné na président de la République bobi président de la République tant tozwa ki likama oyo ya camion oyo kweki na zela bazaye anila ikutu voyage ne na Japon po akende kotala bateau bakufaki azwaki pe bato mususu abi batini bango na kisasa pona ba soins médicaux donc mais makamususu et salami pe ndengi alobaki salamate bobi président de la République akopesa ba ordre au mona lem mususu donc suivi nango na sima et l'équipe bien te ok ye alobaki ba sala boyango na message mama oyo apesi epesinga penza passe na maona motema donc vraiment na lingaki ke na l'exango na 5 minutes pour ba konjiba mona yango s'occuper comme directement et pas président de la République à mona yango makambo oyo mama oyo parce que jusqu'à présent donc bateau ba kufaki na bateau sous bazana ba soin et zole kandengi président de la République a prometaki bangote bolanda mama oyo vraiment ils allaient passe na maona motema mama Anne Makila nazali ngai mama Anne Makila nazali koloba na kufela kileki na ngafani Makila alas nazali koloba papa kaka ndenge bango balobi tozalaki na manzangu lundi le 21 papa oyalaki wana olelaki na biso oyokaki paso biso ozali oyoka otali ba o babikaki o bazaki na ba passe na ba pota na ba moto olobi nazo mema bango na Kisasa ope bakufaki olobi na biso te mercredi na kotia ba camion mususu to mema papa mususu memi bino tokoya makunda bandeko noner papa tozeli tozali kolala na mbanzangu banda lendi wana libanda ti vendredi ya kolia ezate esika kosukula ezate passe na passe ndenge tozongaki vendredi na bandako lelo tokomi 11 jours ekoki bandeko bazokunda mate na biso bato mwini bato bazosala te o bakufeli basi na basokoli bango te bakele kosala mosala o bakufeli mibale mpe ndenge moko papa bana classe bazokota te tovwanisi bamatanga na ndako mbongo wapi tokolelisila bato mobulu na mobulu pasi na pasi papa yango wana tolobi boye soki bomoni bokipe biso te batambandango bazongisa kaka ata bibembe na biso ezala biloko te eza na nini te tokoyokana kaka biso moko tokunda yango soki omoni okokoka nzambe papa okisila biso makambo olobaki wana papa tokosepela kokisila biso makambo olobaki na nzana likambo te papa donc bino mo bolandi mama oyo ndenga lobi donc tokolo bateke o eza faute à président de la République soka décidé après bato bazalaka na sima na ye mutu bakosala suivi ya makambo oyo président décidé na kanisi avec 5 minutes avec César Ngadi message ekokoma na esika il faut ekoma lelo nazali koyebisa bino ba misusu bazali koloba président de la République na biso ateki mboka na kota est na ba Rwandais mais nazali ko vraiment nazali ko comprendre te makambo oyo ba Rwandais e banda na président de la République na biso ye président de la République na biso kutu mutu azali ko sala nyoso tout pour assisa ba makambo bomoni depuis président de la République a commis na pouvoir makambo yango e commis un peu décanté et comme ndengi sous ezalaki kalaté nazali ko yebisa bino bato bazali ko loba tangu président de la République Maréchal Mobutu azalaki tanga signé ordonnance que ba Rwandais ba koma bazaiwa est-ce que président de la République na biso azalaki na kanisi bozali ko monango président de la République na azalaki na école primaire mais et signama ki na bangwanda tout le loba ba koma ko loba mais l'air wana président de la République na biso kuta azalaki na kati kuta masolo azali mwana chiki kuta soko na école primaire po botika ko koti saba makambo oyo etali président de la République na biso tango azali ko na pouvoir te bo juger ye bo critiquer na makambo na ye
bamsu bakomi ko remonter tina makambu oyo ya bisengima na tanga zalaki rwandais directeur ya cabinet à présent et comme tiko ko la président de la République na biso fachi ezana raison te donc botika ko juger makambu mususu au président de la République na biso sali même pas un an assis à makambu oyo sala 50 ans ezali normal te to tika mutu asala masolo oyo bo juger na makambu oyo azali ko sala tout pour sortir mboka na biso na kao oyo ezalaki depuis 50 ans donc vraiment nalingaki na laksabino bo mona ke tant Mobutu asignaki ordonnance ke ba Rwandais ba koma bazaiwa Félix Antoine Tshisekedi azalaki na mwana classe donc to tika ko mélanger makambo surtout oyo président de la République na biso etaliété mais azali wana azali président de la République ya ba Congolais sous azali ko luka solution pour na mboka na biso na lingi siko na yebisa bino pa batu mususu bazali ko loba la situation est au président de la République azo sa le côté batu bazo kufa nazali ko lakisa bino ndeko na biso moko azali kuna sur terrain donc avant d'akuna na côté est na Butembo ba côté nyoso tout wana ba guerre elekaka ye moko azo yebisa batu ke changement ezali à partir président de la République na biso akenda tikuna mais président de la République na biso na makambo zo salama changement ezali bolanda bino moko ndenge siko ye azo expliquer batu situation o ezali na est pour batu mususu bazali koloba mais bazali sur place te bolanda ndeko na biso ndenge expliquer congolais pe na monde tina ola kisabino ke anga za na njugu na njugu na za na site ba déplacer pe na uti ko satellite na ba konze ba déplacer pour na satellite voilà depuis avènement ya chef de l'état oyo alekaki awa stabilité de na njugu ekoti ngana za na njugu bino bolo bebele siki makambo ngana za na njugu awa yangoyo mboka bakambutu ndenge ezali pe na za na site awa FARDC chef de l'état lobaki ndenge nini akobimisaka armée awa te kina mukolo oyo lisasi moko te kutika kolela awa na minute oyo ba kimia ekoti ba saya bazo beta bango butu lokola moyi d'ailleurs bazo beta bango 2 jours awa passer par pied alors chef de l'état azo militer de sorte que makambo ekende bien awa na minute oyo gratuité to tiko tuna na salle makambo kala école yango kuna école sika nini to tuni bana déjà gratuité ba obeta na sana fait fort nana Ituri nana njugu pe gratuité déjà bandi ko beta siko bino bozo loba ebele bino bozo finga kozo ba makambo ebele awa de vérité sali vérité désir ne zate luka bokene bobina ka musique soki bobika na Belgique bobini bini bokomi vérité désir nde oyo peuple congolais bandi ko retrouver déjà ba niveau na ye peuple de congolais bandi ko retrouver ba makambo na par rapport na action ya chef de l'état awa njugu na uti Kampala na zongi na osala événement na lobby ngamoko nazo vérifier eloko ni chef de l'état azo sala tozaka na quelques mois ya tuna quelques mois awa nde kimia ezokota pe toyebisi bino tozo eposer ke kimia ekokota ezokota pe ndenge chef de l'état sala lobaki ba militaire baza partout na zamba awa zamba mobimba ba militaire bafandi ba côté wana tout ba militaire bafandi parce que chef de l'état tikaki maloba alors yo bisenga banganga koloba makambo ebele oyo solo onde soki nini yo nani yo komona ye nani susu ezobunga ngai Adolphe Muzito il faut comme na ebunga komona ebunga ngai parce que yo déjà au gérant au sala eloko te okokota ba tribalisme kati makambo yo so komona Ituri yo komona Ituri so zaka premier ministre là et tu te mona yo to mona na njubu eloko nini oyo yo sala tika bofanda bo amuke libulu na bino ekoti mai libulu na bino ekoti bofanda bozaya kolala déjà match na bino esili film esili ganga film za moko ganga film de chef de l'état akiti esika basaya bazalaki akpani yango kimia yango ba mutu kezo leka jugo njugo potika ngaba pamba yaya potika ngaba pamba tozo travailler talanga hygiène na pesi tananga yo katina za voyou ngale kitu ngala pe na za lisace bino kanisi bino botanga ka bino ndebo koma ba ministre na mboko nga pe na za lisace mais voilà na osala la mboka na mbongo nanga na moyen nanga je suis na mutu moko te na gouvernement na mutu moko te mais nazo mona evro chef d'état zo sala ezo simba ngana ene équipe na ngamo mela njuku na ene équipe na ngamo bima équipe na ngamo bima ba ye baza awa na Mermoz Mutumbu awa na héritier na tena bato ebele na tena mbongo auto tie na kati makambo auto sala parce que mebino bo fanda ka boluka ba pesa bino ka poste ba bino bozo sala wana bozo luka na bino ka mbongo bozo luka ka mbongo bolingi pays te bolingi peuple congolais te bolingi eloko moko te
bozo luka bon yoka soki ba pesi poste ofandi kimia ba pesi poste était ofandi kimia te mais biso yango toza awa na ebi subino toza pe na poste ya poste te toza na poste ke mboka nde esbonga congolais nyonso se retrouver boni boy ko gare à vous nazo Sabino gare à vous nazo Sabino Adolphe Muzito awana na njugu chef de l'état a cette éposé peine à kati mboka o vérité désir ne o faulu yozo luka ngo wapi ya ko luka ngo koto n'importe quoi. Donc bilo mo ndengi bilo mo bolandi ndenga expliquer yazali sur terrain sur les terrains azali sur place azako mona donc ndenge makambe changer ezali ndenge ezalaki kalate et puis batu mususu bazali koloba oh non militaire na biso ya FARDC bazoko kama kambute ba bengi ba troupe mususu étranger ya ba Rwanda ya banani ba côté la biso ba mususu ba boy mais non mais c'est n'importe quoi ba militaire na biso ba komi na bokoki nyoso tout oyo militaire phase la ko lia malamu ba armement malamu ko lata malamu makambutu ezali ok bazali na besoin ya ko benga o Burundais te o soki Rwandais te a côté la biso boyo kabino moko ndengi général oyo a expliquer makamdengi ezali ndengi ba soldat na biso bazako beta ba mercenaire wana ba milice wana bazoko kakutu te bolanda bino moko oyo général alobi. D'entrée de jeu, à remercier de vive voix et de manière sincère toute la population, celle de Beni, celle de Butembo et celle de Lubero, pour son soutien à l'action des forces armées de la République démocratique du Congo, sans lequel les succès que vous enregistrez sur le terrain ne pouvaient pas être une réalité. À ce sujet, j'ai le bonheur, le devoir de vous annoncer que les forces armées de la République démocratique du Congo, par le truchement du chef d'état-major général de nos forces armées, ont lancé les grandes opérations d'envergure destinées à éradiquer totalement et complètement les groupes armés qui écument la paix dans cette partie de la République. Qu'il n'a jamais été question, dans ce que nous faisons, d'inviter sur le sol congolais une armée ou des troupes étrangères qui viendraient opérer sur le sol congolais. Ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est la mutualisation en termes d'échange d'informations et de renseignements. Les forces armées ont des ressources que la République a mises à leur disposition, humaines, matérielles, logistiques. Nous sommes capables par nous-mêmes de mener des opérations chez nous, sur le sol congolais, et nous le faisons depuis toujours. La neutralisation de Mouda Tchoumoura, la neutralisation d'autres rebelles que vous connaissez, mais aussi l'éradication de la violence dans un certain nombre de parties de la République, c'est l'œuvre de l'armée. Qu'à l'occasion de cet événement, nous lançons un dernier appel en direction de tous les groupes armés, locaux et étrangers, qui se croient capables de nous résister. Nous disons à ce groupe, il est plus que temps maintenant, parce que demain ce sera tard, qu'ils suivent l'exemple citoyen de notre compatriote à ma droite, et de déposer les armes et de répondre à la voix de la raison, de rejoindre la République, parce qu'après cela, ça sera tard. Et quand ça sera tard, c'est leur propre vie, la vie de ces groupes armés ou des éléments de ces groupes armés qui sera. Nakalisi bino moko bolandi to tika ko polémique na makambu oyo ezali na tina te na ebite bato basala ka polémique na ebite intérêt na bango ezani na ndimite ke bato na bazali ba congolais neti biso parce que soko zali congolais okolinga jamais makambu oyo ya mboka na biso e marché bien te okolinga kaka et marché malamu donc vraiment tout comme presque à la fin, il y a une émission Nabiso Ndeka na Lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos observations. N'hésitez pas donc à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ou sur notre site cleboaoriginal.com. On a comme Nasuka, na pesaka, bambote, ba dédicace, ba remerciement, na base, surtout, il y a 5 minutes avec César Ngadi parce qu'ils allaient partout dans le monde. Donc, Bobi na bandaka, toujours na honorable député indéboulonnable Ziko Maye, Léo Asalaka, Mingipo Namboka, et puis Mingipo na 5 minutes avec César Ngadi. Na Kei na Paris, pour na repesa Mamou Adel Yombo, ba mbote belé, zali maman Oyo Andima, Kolia, na Bana Bakizengi, na
bana bandundu na bato tout basekara bango azali na ONG na ye edaka bana wana. Donc na kei sikoyo na kati ya Lille pona kopesa la petite Nacha Lukombo bambote belé à travers ye nazali kopesa pe ba jeune nyoso tout ba oyo ba botama awa na ba oyo bakola awa bakomi na idolo ya 5 minutes avec César Ngadi bakomi kolanda émission à 5 minutes, bah comme yeba makambu ya mboka na biso à partir de 5 minutes la petite Nacha Epsa inga vie vraiment papa donc vraiment bah massa nga tout comme yeba makambu mboka grâce à 5 minutes avec César Ngadi. Donc une fois de plus merci na fidélité na yo la petite Nacha Lukombo na batuno tout balandara 5 minutes kuna na kati ya Lille. Nazali kopesa sikoyo na Tunisie kuna na Tunis parce que staff munene za kuna base munene za kuna donc mbote na Guilhem Massa na Linda Pemba bango ba Vanessa Masolo il y a 5 minutes kuna nakati ya Tunisie. Donc nako pesa bon rétablissement na Mafioti Kini, donc c'est ma cousine Mafioti Kini yazalaki ka moi ba santé tungisa ki mesiko yaza convalescente, donc ba bon rétablissement na osoki na bosanité na robosa na mama na été mama Kini, donc ba mbote belé donc kalaté to komona na susu na Paris yo na ebiki ozali molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na kopesa papa Maurice na mama Marlène na Italie ba mbote belé bango balandaka 5 minutes nyoso ba ratisara ngote. Donc merci na fidélité na bino kuna na kati Italie, maman Marlène na papa Maurice. Na kopesa Serge Mukendi ba mbote belé kuna na Sao Paulo na Sao Paulo na Brésil. Donc Serge Mukendi merci beaucoup na fidélité na base oyo Vanessa kuna na kati ya Brésil. Na kopesa mbote na kati ya Liège na John Tumba ba mbote ebele merci beaucoup na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ces 5 minutes a été réalisé par Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur cleboaoriginal.com. Vous n'avez pas tort car 5 minutes des émissions qui a pour but de veiller la conscience patriotique de nos compatriotes congolais éparpillés partout dans le monde. Donc c'est la fin de ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai, c'est-à-dire dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe akozwa masolo na mpunchu penadikos. À très bientôt. C'est la TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya la TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na la TV. La TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka c'est la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. La TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Baba,